La grosse fille a un bagage. Babi, il y a différence. Là-bas, zéro. Ma bébé, babi, c'est un news TV. Babi, si tu m'as dit que news, il y a qui toko. Bana poto nyonso Allemagne, skala di la sozali, Londres, sika titi matondo nisha, matondo bozali, balobi, bana poto nyonso, donc Europe mobile, babi to landa CL News TV. Il y a Christelle Larose. Balobi, ouais, à côté la tête, à commis diembika, yo, au commis diembika. Salut très chers internautes, je sais que vous êtes là très nombreuses pour na kolanda biso CL News TV kaka ndenge tolobaka CL News TV mo PPA sika ya yemoko Christelle Larose mamuliranium de la presse Christelle Larose mamuliranium de la presse hein lelo eza journal ba maman lelo eza journal ba maman na loba mingi te hein là je m'en vais saluer Papine Zolameso NTP Prod na ba Paris na ba France kuna na peso bambote belé talara yo lelo eza journée internationale à la femme nazanga moté nazana Megaboule Megaboule yo sanilo journal ba maman yo landanga tiawa bonjour Megaboule. Merci beaucoup Vanessa Moussaou, bonne fête na yo maman. Merci. Lelo le 8 mars. Le 8 mars c'est la journée internationale dédiée en gros pour la moi aussi pour la femme mondiale, pour la femme il y a monde tout, il y a Afrique mais il y a monde. Partout dans le monde entier, je salue toutes les mamans, toutes les femmes, toutes les filles dans le sexe féminin tout na pesi bango bambote. Merci beaucoup parce que bango mbabote biso. Lelo toye beaucoup plus. Lelo ni ça la awa. Pour mon ke biso bino ba maman sans pe ba papa bozate. La papa bazala parce que biso to ba maman nena loba mingi eza que lelo eza journée internationale à ba femme eza journée internationale ba femme bino mo boyebi moi sinda za qui traité comme n'importe quoi za ki lokwa lokwa pamba mais pesa biso moi honneur moi valeur il y a le jour il y a les 8 mars le 8 mars lobi te que moi na sa mi bali ka jour ya biso n'est pas lobi bongote lelo nde ba pesa ki biso moi valeur na société moi ça ko sala pe mo bala ko sala moi c'est pas coller sa famille ko gérer pas famille hein n'est-ce pas Megaboule. Si. Déjà ma maman Nabis. Oui, Yango Vanessa, oui, avant beaucoup de qui n'est plus de détails. Tout le temps mais peu expliquer, bande ko bala Nabis OK. Si tu vandi awa, tu vandi po, ba maman, ba maman, bien maman ngai. Ba maman oyo basangani awa basangani parce que ba honorer moi na bango. Non seulement pour bala ma puta mais parce que pour moi si aza bena mutu te o négligé. Moi si aza mutu o lo mutu nyonso. Natanga kala moi ça arrive lokola être moko faible et négligé mais les lopena na ba mibali ba comprendre que moi si aza mutu moko monene et si je m'en veux déjà hein to baluka miel oui to que selon ma mère to banana na maman présidente akuna maman présidente kuna le reste maman présidente kuna maman présidente na kuna maman Mindondo oui to me ko selon na bango to ke na sur vous remarquer déjà que toza vraiment awa avec notre très chère belle maman, célébrer mois de la femme Nabango, journée internationale de la femme. Et ça l'a bien marqué sur la bandit au Pessambo et la maman Abisso Mindondo. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonne fête de la femme. Merci. Namoni bino awa et belé bosangani awa le 8 mars. Oui, bon célébrer fête Nabino de la femme, mais objectif Nabino Zanini. Objectif national d'abord il faut que le bagito sangani théâtre national. Tout ça na administration, tout ça administration, tout ça ballet national, na théâtre national. Peut-être bat baye ba kapenda te ballet national les années. Ballet national équipe nyon so ambo calé tout na léopard na so ballet. Parce que léopard à danse. Nous sommes ba maman on a ba tato ba sali vraiment depuis 1975 au ebima 74 75 le ballet national existe. Les théâtres nationaux existent parce que le théâtre Bolo Bosoir, le théâtre populaire, ça n'a rien à voir avec le théâtre classique. Théâtre pendant dans chaque pays théâtre national na bango zali. Bata théâtre section na bango zali, bata ballet section na bango zali. Biso to zasko netinga na zana section ballet, mais na compagnie théâtre national congolais. Ambition na biso zali que tu vois là où il y a des femmes, Mombala zanga te, il y a un monde te batata mo baya ba considération ba distraction bazali. Donc moi ça a toujours accompagné na mobali. Biso to lingi to faire voir batu ke na aussi à théâtre national, basi baza capable. Moi si aza capable à resala le otozana ba beti mbonda. Awa batu ba beta mbonda bazali comment na baso de ba vandité. Ba beta kambunda penza donc j'étais to beta kambunda to bina ka to yembaka. Biso tozo gaspiller plus d'énergie
Moi, je trouve que même le ministère de la Culture, sauf que tu bien rémunéré. Tu ne vois pas parce que tu as même un drapeau à Mboka Libanda. Tu as un concours, tu as un festival. Les ballets nationaux, il y a un trophée. Pourquoi pas nous? Soit ils arrivent à jouer en Bimisambang, on va payer frais d'émission, on va Bimisambang, on va salir. Et bon, on peut se drapeau à Mboka. Est-ce que le gouvernement reconnaîtra bien Thomas symbole qui est par rapport à la culture et art? Est-ce que c'est ce Bobimi pour la bande Mboka? Est-ce que nous défendre Mboka? Est-ce que nous Congo? Est-ce que le gouvernement reconnaîtra bien? Bon, tu connais que le bateau soit le côté on a to kosi. So to bito soit le côté to kosi. Le fait déjà que aux analystes à voyage na kokena frais de monsieur Bimaka. Mais biso to lingi frais de monsieur Bimaka si. Ndenge za ballet national angolais 3000 € pour 10 jours. Na moun artiste mo ko so 3000 €. Biso pe to ko mabongo. Parce que bango ba mema biso ndeto mema trophée. Baba nga biso papa. So to ko meka na festival Congo azali ba change ka ba change ka spectacle. Dernièrement to utaki Algérie. Là, mon cap sur bateau bané loko makato changer baché bazong si la les popées de Sunjata ba changer oh bazaki na spectacle musudo babanga biso biso beto lingi l'état na biso ayebaki ces pauvres femmes que vous voyez basio ba comme na ba âge bazal lelo babanda balé na 17 ans ah elle avait que 17 ans tel quel 18 à 19 ans le loi commis boyer le pays pense quoi pour naïe les 17 maman ou merci beaucoup retraite ouais OK retraite maman a bénéficier ni namboka aider compagnie théâtre national. Moi je trouve que dans le ministère de la Culture et Art, biso de un service spécialisé. Moussa les Salama, à notre ministre, vous devez penser au ballet national. Ceux qui ont qui liboso ba sala quitter, yo sa gêne. To tira même espoir passer par le bateau et là on y a au sala pour gêne azawana so que la basouchi nyon so azo lukayeba. Boké ne peut dans ministère. Bino be ba panzi sango, ça internet. Boké na ministère boye bisaye, on a causé avec les gens du ballet national. Biso to commissaire parce que parmi les ministres baleka il y a ko tala biso au moins. Pour y ba même service on est salarani. N'a pas comprendre. Aye ko tala biso atala bi. Mais bato ba sara musala makas. Nous voulons que tous à la rémunérer, tous à la besoin, tous aura prime na biso. Salaire est à la mouké, mais si on a eu prime nanga ya musala, na usala bien. Si on voyage à Brazao, na eu nanga frais de mission nanga kokyo, mon te ke malé mais moi mila si me retongam. Donc nous voulons vraiment que année au biso basi to fêter na babibal na biso parce que moi je le ba fêter ça mobile à cause. Biso za babibal bande ko la biso bal ba bien to tika bande ko so ba souffrir to fêter na bango. Mama o melana o mai, na zulana, na benga mon côté. Naza pinga moti na Vanessa Moussaou concert na ngai mama mindondo tolinto tolingi yo moko parce que biso toyebi vraiment mutu na mutu toyebi mutu na mutu vraiment mingi te yo ndem to ko aider biso ya ko présenter mutu moko na moko caméra elongo na miel mulofa a ce la biso déjà mama mindondo ngaso bon moko la moko de to vandi bopoto kende bopoto ke musika te elle est chanteuse na ballet national papa za na administration na ballet na théâtre national mais il y a une section ballet il y a aza chanteuse na biso maman oyo bozo mona elle a fait des rôles Njoku Marie-Jeanne. Maman Njoku Marie-Jeanne s'est présentée au Moko Orlando partout dans le monde. Merci maman na parole au Pesingai. Ngai maman Njoku Marie-Jeanne na koti na ballet na 1974. Banga kinga na ballet na zaki na mwa moké na sali succès na défendre honneur ya pays na bamboka ebele. Na voyager pour na défendre honneur ya mboka na biso. Yango leki na nga mindondo alobi vraiment bakanisa biso. Moto lokola nga na sai misala minene moto atali pe a féliciter ngai. Na ko sala rôle na nga lokwa mundele. Lokwa na ba kansaka na bandaki yango banda bo mwana na classe menzoka te. Fandaki na makila mais ata mbano na zuité gouvernement na biso ba kanisa biso ba honorer biso lokwa bato mususu ba joueur ba banani ba musicien baza ko honorer bango pona nini biso te moto lokwa ngai nazo kende retraite kala mingi te na kozwa pe eloko te vraiment mais bakanisa biso te to sala ka musala nan to kenda na mboka mopaya te vraiment tozonga ndenga tozonga na succès na succès pena ba kende kana ministère na biso batuna bakoyebisa bango vraiment extrait ya moi lo mo bosala au succès dans le monde entier obetela bango bayoka basala bango mama nete epopée lianja ngande mutu nasaki rôle principal et limangando ngande nasalaki rôle principal kangai bon soki na lingna yemba mwa moke Vanessa pardon maman
Maman, s'il vous plaît, au côté moi maman elo mo muké. Oui, maman elo mo muké sala tango. Tango zalaka nanu vraiment, bandi ko balanda Saint-Louis TV. Bandi ko balanda Saint-Louis TV, on a biso partout dans le monde entier. Ba mo on a vraiment maman. Moi elo kongo. Bon, papa na se pension. Nazo jouer nazo jouer na zaki elenge na kongala. Nzoto mike. Siko nazo beta ngome mungongo esilite eza kaka. Lianja ya mama osalisa osa onini lianja ya mama osali bandeko na yo nini lianja ya mama pona nini osalinga boye ya solo sausa wasalaki mabe kasi mabe wana esilaki tala lelo makila masopani liyanja mama linga baninga na yo linga pe banguna na yo etumbu na bango basi bazui matata masope osukisi banyongo nyonso pe ofutisi siko na oke na elima ngando wana nde nazaki succès penza liyanja wana na tamboli na ngol ba payer belé ya mikili ya poto même s'il vous plaît wana ba nini wana ko banda 77 tokende na Nigeria premier voyage na biso na Nigeria tokei to sali succès toke France toke Tunis Maroc Koweït toke na Israël toke na États-Unis d'Amérique, IRSS, Portugal, Bamboke Bele Bele. Presque le monde entier. Ce qu'on a au Kenya, Limangando. Mama, na kwea kina maie, Limangando, aye kokanganga. Mama boya kobiki sanga mama boya kokamatanga wana ngando akangainga akenanga na odela ayibinga meminga na odela sikoyo nazoyema nzembo kuna ba mama baya kobiki sanga bona za fille ni kana libuma mama na ngai nde nazali kolela po baya kobikisa ngai nde bayaki pe kobikisa ngai. Merci beaucoup maman tozongela yo sima. Merci beaucoup maboko ebele bele bande ko bana Saint-Louis TV maman. Oui. Ça déjà maman satellite. Ouais. Merci maman, on représente biso maman mususu. Danser, on a une balle qui succès na ngaki mindondo, ezo simba te so babina cha gauche na beti droite. Bango bazako tika na biso quand même pour l'acceptation to ba musala maman lisumbu. Janzonzinge. Ya Janzonzinga poto maman satellite. Oh boyoka maman satellite hier a se présenter na ballet national aza danseuse na kati ya ballet national. Biso ba danseuse c'était ba ballerine. Pour être un peu plus propre là, nous sommes des ballerines non. Les hommes c'est des ballerins. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Bonne fête d'Abino moment de la femme. Si, merci vraiment. Comment on a dit? Comment on a Lisumbu Lucie? Ouais. Mais na théâtre naza maman satellite. Maman satellite. Na tigelo Vanessa pozo mutu na moko. Au moins que eza jour ba papa te. Ya lingi kaka azwa nyonso. Est-ce que ça ensemble? Maman ça ma papa bozati. Ah mais c'est quoi? Priorité ça on a. Les priorités ça biso bigabuzela zela nanu. Bino boza na seconde position. Maman satellite bonne santé. Santé ça très kitoko. Lelo oyebi le 8 mars. Yebsa batom so peut-être ba yebi le 8 mars. Le 8 mars c'est Ah, le 8 mars. Ils a fait ya yo, ils a fait nanga. En général, ils a fait ya ba maman. Accompagné na biso. Non. Quand ça a précédé papa. Bon, na mukwa lelo to sepeli makasi pour vraiment dans le monde entier, na kanisi ils a partout, tozo fêter, fête à ba maman. Bon. Tokoki pe collection inaperçue te. Yango na to s'organiser, ndé to ndé beaucoup tibiso.
satellite en tant qu'actrice Yamboko yo oh bah partout dans le monde au Colombie au Colombie ça va tata moi extrait l'homme bosala oui ça la moins impact na monde parce que bah te belé bah c'est déjà na banda ko zo déjà à travers ces NUS. Bon na koki koloba avant na ballet national na banaki nanu et pas maître Toro na eu formation nanga et pas maître Toro na Alexis Chibangu ye mutalaki singai position oyo ballerine na koki kotelema sur scène pour bina par après na batalent onga nazalaki nango quand on a na ballet national donc na échappaki na occasion na te bakonzi nanga basepelaki nanga yango naza engagé na théâtre national na ballet national bon na ballet national na sali rôle principal mais na sali ba rôle secondaire mais na ba rôle onga na sali en tout cas partout place nga na tamboli to zongi na bambando ya malamu ba trophée to kene na Portugal to sala succès to bima premier na Afrique to bima quatrième dans le monde wana na époque ya musée to yaka na trophée to ke na Sénégal na Libye un peu partout au Tambola en tout cas ezala qui vraiment bénéfique pour Nabiso et puis compagnie a sepela qui même ministère Nabiso titel Nabiso a sepela qui na rendement Nabiso bo s'organisera ndenge nini bozana esika moko bo s'organisaka pona ko répéter ko ça répétition Nabiso to sala na salle Mongita. Salle Mongita est un croisement à Kabambar Kasavubu. Wana nde ezali salle Mongita. Des places pour salle à répétition na biso. To répéta ka mardi, jeudi, na vendredi. Wana eza ba poto zali toza na théâtre national. Donc to koyi ko zo semaine mobimbate. Théâtre national à salle ka lundi, à salle ka mercredi. Mais biso comme ezali ballet. Donc ballet ezali vraiment il faut tous un fondement moko ya makasi. Tous en formation. Même les danseuses au bozo, on a un orchestre. Na bampi, na bawera, baya, non, baya ka bauta ki pana bisote, mais baya ka kozwa formation. Formation de base et uta ki pana biso. Lokieto ezali. Oui, mata mwanzembo. Mata mwanzembo beta ta mwanzembo. Zembo ezate. Na adele wana ezali originaire nanga na Zambuza. So na lobi na bina kako ya mboka nanga, ba mwa net na truqué. Bina ka eselo. Nyonso mama. To bina ka mwamba betela ta mwa mkie. Ba mona ke lokolo ezala kaka. Mama satellite aboine kobina. Abone ya kobina papinzo la mesa aboine kobina. Na théâtre populaire, na travaillé na JC Songo, na travaillé na Didier Talakaka, na travaillé na Placide Boke, to sala na groupe Kake. Donc pièce nanga ya suka onga satellite na travaillé 6 mai baluka 9. Nazaki maman na jika, soki batu ba yebi histoire wana ba omona nga. Comme makambango pe koma nango bongo yango na tuvanda. Mais talent ezali na danseuse, naza comédienne, na théâtre classique et populaire. Donc merci maman satellite, merci. Amiel Lofa a aidé biso toujours maman. Lumière a bien Zali. Mais moi je trouve que comme nous avons un directeur artistique, ouais. À Théâtre National, directeur artistique à Théâtre National, nanani. Il n'y a pas seulement Maloba, mais c'est Kabea. Chef Kabea, directeur artistique à Théâtre National. Na théâtre, na ballet, c'est lui le directeur artistique. Donc, comme à Moukozbo, soyez après, na continuer présentation na sorti na suka kuna. Papa to sala musala munene to zaka fier à koloba to sala musala munene. Tala ba mama ou tala ba bateau nyonso. Ezakamba ma directeur artistique yewana mokonzaga mokonzi bolanda ye kaka esala nango leo te ekufeli te mokonzi balandaka ye na place azali biso bangamba ye tozo kolanda mokonzi aza mokonzi na biso ya so moni directeur national directeur artistique ya théâtre national français aza na ba jeep mais ouais biso azaka na sac na ordinateur pasi aoke luka ba marché c'est notre directeur artistique. Théâtre national, na ballet national. Merci beaucoup. J'ai directeur artistique, administrateur et chargé à promotion. Koutounda et histoire de la théâtre national. Mais notre directeur artistique, mais c'est Jean-Pierre Kabea. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Kabea. Bonjour, chef. Et tout ça à Alelo, le 8 mars,
tout le monde organise au Maman Wasali. Sous impulsion, je crois, il y a Bino. Et au cours, c'est présenté vraiment pour Baye Bayo. Voilà, nous, le Banamboka. Comme on a dit, moi, Jean-Pierre Kabeya, Nazali, directeur artistique et compagnie à théâtre nationale, c'est-à-dire je m'occupe de la troupe du théâtre et de la troupe du ballet. Après plus de 40 ans de carrière, il a été nécessaire que nous puissions prendre les choses en main pour que nous puissions porter haut l'étendard de la culture congolaise authentique en Afrique et dans le reste du monde. Ok, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, papa, cette émission, ça se présente toujours en lingala pour plus de compréhension par rapport à tout le monde qui nous suit dans le monde entier. Oui, c'est mieux de parler en lingala pour plus de compréhension parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici seulement parler l'anglais et c'est mieux de parler le lingala pour plus de compréhension. Parce que papa, le 8 mars, thème le 8 mars, le mois-ci et pas le mois-ci en représentant. Ben, ce qui tocote un peu un thème, parce qu'on parle de la femme moteur du développement. Hein? Ça, je prends juste bref, la femme moteur du développement. Et Bongi Koloba, moi, il faut amitié à la place, parce que si nous parlons toujours parité, parité, mais aujourd'hui, là, Tozoloba, 50-50, c'est-à-dire ce qui moi si mobile est à 50%, moi si puis à 50%. C'est dire tout simplement que tu commis vraiment à niveau moko ya égalité, oyo moi si à koki ko lobali susu te ke ba monelinga na mobile non. Et alors, comme je le disais tantôt, le bina le banalinga la linga langa oyo ki ango d'abord isa ya mabe, ce que le bakana ba swahili wana mbere na beti ango correctement. Hein? Après 40 ans de carrière, Nzambe a sepela quitté Tosimba, direction artistique, il y a compagnie à théâtre national, tout s'occuper na troupe à théâtre, pe na troupe à ballet, tout ça la programme artistique oyo et koki ko sepedisa les ba oyo balingaka théâtre na ba oyo balingaka ballet parce que le mot ballet est allé utilisé abusivement na Kinshasa na Koti. Tous les groupes folkloriques, bazo mi benga, ballet pende, ballet ceci, ballet. Mais na tuna bango un jour dans une réunion lobby, qu'est-ce que ça veut dire le ballet? Personne n'a pu répondre. Na bisi bango bokende na ko pesa réponse mais bokende kotara na dictionnaire. Po boyeba ballet ezo signifier nini? Te bozalika ka moi équipe moko boye, bozo yemba, tozali ba tete là, tozali ballet tété là, non, ça ne se fait pas. Hein, le ballet, voilà, ici c'est le ballet national qui prend vraiment tout ce qui est de la nation, qui utilise vraiment la culture authentique. Il y a nation mobimba, kobimisango libanda pe ko la kisabatuke et pas inabiso culture ezalaka. Tosali makambo wana pe bato bandimeli biso. Oui, Vanessa Moussao, je ne sais pas si tu as une question pour poser à papa, je ne sais pas. Tu veux lui poser quelque chose? Merci papa. Question bozaka soutenu par le chef de l'État. To bosorganisera ndenge nini? Soutenir. Nazongela mbangu komi na makambo moko oyo kutu nalinga lisusu lobela ngo te parce que ezosala pasi na motema ndenge tozali wana théâtre national ezali créé par une ordonnance présidentielle depuis 1978. C'est vrai que tozali ko bénéficier apport il y a gouvernement correctement vers les années 1985-86 makamwane bandi ko sala mwa mbilinga mais depuis 1990-91 to bénéficier ka ilo côté en dehors il y a salaire oyo bafutaka ba agent parce que ce sont des agents il y a l'état bazwaka salaire mais moto ya koloba te ke bazo soutenir biso même pas par le ministère parce que le ministère yango moko ezana budget te budget nango ezali très minime ce que otali bien comparaison n'est pas raison ce que ozana en France
après la primature, dans un ministère, il y a coopération. Hein? Après ministère, c'est le ministère de la culture. Talabato, bayebi ndengenini, bakoki, bakozuambongo à partir il y a culture. De la même manière chez nous ici, ça je vais aller rapidement. Nous sommes un produit vendable. Parce que biloko nyonso tozanango, ce que tu le bito tekango na libanda, et rapporter mbongo mingi na mboka na biso. Mais je n'ai pas honte de le dire, bakonzi, oyo bazoya na ministère. Entre nous soit dit, quelque peu on a eu des ministres culturels. Mais la plupart, c'est on prend quelqu'un quelque part, on l'amène au ministère, il essaye de faire ce qu'il peut faire sans pour autant avoir vision normale, il y a culture, il y a Congo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui la fête, tout ça maman parce que baza vraiment ébélé. Tout ça vraiment bangoni, c'était pas se présenter kaka. Oui, bonjour. Bonjour. Comment se présenter? Comment on a eu Matondo Mouela? Comment on a Matondo Mouela? Nazali costumière na Théâtre National. Nazali costumière na confectionnaka bilamba ba masque nyonso tout wana na sala kango pona bango ba bima na terrain. OK, merci pour moi naka ba talent moi si mais ye wana zo sala maman bonjour. Bonjour maman. Comment nanga Kwenda Myriam? Kwenda zo sala rôle ni na kati ya groupe national. Nazali artiste et comédienne na Théâtre National. Merci, bonjour papa. Bonjour. Ba combo ozanani na groupe national. Comme on a Franck Momboso, on a chargé la promotion. Merci Tozo qui est déjà Lombango vraiment. Hein? Bonjour. Tolingo s'est présenté parce que bon, Lando partout dans le monde, Narol au joueur Anakati. Kombo nanga Madame Palmier Capita, naza artiste et comédienne na Théâtre National. Na jouera tellement parole et belé. Naza na rôle monté que na tikara na okara na jouer na jouer parole et belé na interpréter ja rôle naza reine na interpréter na mwana ton parole et belé kaka. Merci Tozo déjà ndeko. Bonjour. Oui, bonjour. Comment? Rodi Kanga. Rodi Kanga rôle tonte ba rôle na yo na kata équipe nationale. Rôle. Oui, comme collègue à lobby, dans le Théâtre National, nous avons un rôle moins fixé. Donc ça dépend, il y a pièces, rolling va distribuer. Donc nous varions de rôle, dépendant il y a pièces où ils sont en place. Merci. La dernière version, au Toti, j'étais Lumumba, donc Patrice Emery Lumumba, une saison au Congo. Voilà. Oui, on a du talent en RDC, un beau cannabis, vraiment, talent est belé, mais vraiment, talakaka, so pour soutenir bango sous c'est ça là vraiment moi bien. Bonjour papa. Bonjour maman. Santé. Santé Ali Malamu. On s'est présenté aux Anani, le groupe et Théâtre National, aux Anani. Ngana Ali percussionniste. Oyoki Anzembo bayembi wana ba rythme et betama. Parce que Bazolando partout dans le monde, Lobanao ezanini pour un journal et pour un groupe ezanini. Lobalanga suka yali le roi da fête ya ba mama. To sanga na bango poto sepela na bango elongo. Donc na kanisa Lobalanga suka ko za bongo. Merci. Tozo pourrait vraiment Simanangonga. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé normale. Vous êtes au sein du groupe Théâtre National. Bon, les artistes percussionnistes na ballet national, créateur à rythme. Bon, je joue un peu rôle et belé, ce que batindi na salabou. Dans spectacle bien nini na joue un peu. On a joué il est na place Alliance Sengai. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Santé bien. C'est présenté bon, nous artiste à ballet national là. Joue un rôle ni na ballet. Nous jouons à la danse, hein. Danse. Qui est
eza ya makasi nakolakisa yango tata ndambu tala yango ebeti ndendendende yango wana. Yokani, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On joue, papa. Merci. Tozo Keneka Simaton. Ok. Tozo Keneka na Simangonga pona. Parce que ça, journée à ma maman, journée de la femme, le 8 mars à la caca. Bonne fête. Merci maman, pareillement. Bonne santé. Santé qui toko kando zomu na kara yo moko yo loba kutezate. C'est présenté bon Orlando partout dans le monde, c'est présenté. Nga komo na nga Nancy Pita, artiste du ballet national, Ronaldinho ya ballet national quoi. Ya solo. Bon, naza danseuse, naza percussionniste. En tout cas, na etizami mesme belé, na beta di kembe, na beta ka xylophone, na beta ka grosse cresse, na etizami bloc bébé. Ça la mon expression mon en tant que Ronaldinho, hein, va sentir que ça c'est Ronaldinho quoi. Bon, ouais. Merci. Merci pour le monde. Abomi no vraiment nelengi ya. Moi bambote ka yo mon. Oui, na pesi mbote na yo moko moi sikitoko kwa dans les lieux forts, na pesi mbote na Roli Sive, Peter Monokaka et Dimboyo. Pe apesi na DG na DG Ngandu quoi, ba chef na ngana sur ballet national. Merci. 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 Bonjour maman. Alonga kuna. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Bonne fête. Merci, merci, merci pareillement. Tu peux te présenter parce que bon Landao partout. Oh, moi c'est maman Fifi. Je m'occupe de la comptabilité au Théâtre National. Merci beaucoup. Bien présenté papa. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour. Go se présenter papa comment on a dit. Ngai papa Linda Mbalaka, chef de division finance à Théâtre National. Chef de division finance à Théâtre National. Ce que pour nous, ça se passe comment ici? Le règlement est année. Bon, règlement est à niveau de finance, mais règlement est à niveau de Moussala. Au moins, il y a une question qui est pas maman Mindondo, ce qui l'État à Sungarabiso, tout ça là. Où est-ce que le domaine a été parce qu'il y a des artistes. Biso de l'Inde bata domaine. Yango mutuna tozongi silongo. Est-ce que l'État a soutenu Rabino ou bien Ndengenen? Ah, Ndenge bango barba tout à l'heure. Ballet national est une équipe à Léopard. Léopard Nenga Bima ko représenter Mboka na niveau sport, Nenge Mongope, Ballet national Bima pour représenter culture Mboka na Mboka nyonso. Donc Nenge ba pesa bango. Nenge ba sonya bango na l'État, Nenge pe biso to kozala bongo. Mais tozalaki malamu tango Mobutu azalaki na gouvernement deuxième république. Mais depuis arrivé à Laurent Désiré Kabila, makamonde changeaki. Omoni eza sunenge zalaki te parce que culture Mboka na biso ekiti pesande na se. Tozwaka lisufu ba frais fonctionnement te ba mbongo wana nyusu to ndenge ezalaka su bongo te. Bato bakomi kaka braquer na niveau ya football mais culture bazo kipango te. Or ndenge tokendika ko représenter culture ya Mboka na Mboka bapaya. Tozaka na droit ya frais d'émission, tozaka na ba droit makambo nyusu to po mbongo tozwaka wana yango ndeko ta na trésor public. Mais sikoyo on est dépourvu na makambo nyonso tozwaka biso eloko moko te tokoma kodébrouiller kaka baproduction na bango mpe koma mwa moke bon culture mpenza ya mboka baspectacle ndenge ezali na Kinshasa tokokosalaki basala production bon comment dirais-je recette eza ndenge ezalaka liboso te mpo bato basi baperda culture wana. Na question mo yelinga curiosité. Si l'État soutient en sous-binoté, c'est dû à quoi? Dû Moussala Boasunango Makasité, to eza nini? Te Moussala ezali makasi, mais problème ezali ali problème na niveau ya mboka. Moi yali kaka biso moko te ba service nyonso à l'État bazala so ba frais de fonctionnement te. Depuis gouvernement ya Matata Ponyo, tina ndenge to komi a to ba ka to fonctionner durant toute une année, fonctionnement ezate. Avec moi mukio ba sipa artiste bazo jouer yango ça la ezo permettre biso to zo kango des frais de fonctionnement. L'État soka s'organiser bien bâti gouvernement responsable. Yango ne ko permettre biso siko ke to zongela aliro ya karandenge zalaki pote to ke nettoyer ambassadeur ya mboka na biso na ba pays étranger. C'est ça. Bo vivandeni. To vivaka na ba salaire l'État pesa ka biso. L'État pesa ka biso. Ba subside à l'État to zoaka. À part fonctionnement to zoaka salaire.
Chaque mois, nous sommes payés par la banque Access Bank. Access Bank. Mais ça, le côté salaire, en tout cas, il n'y a pas de retard. Mais salaire, on peut toujours avoir un salaire. Quelle sorte de salaire? L'année passée, moi, $100 au l'année passée, si quoi, il commet $69, $79. Toujours pour la caméra yango liboso na yo okoloba nini na bakonza mboka ngana ko changer yango te parce que tout le monde azolela yango bientôt ko bokoyoka ke gouvernement ni syndicat ya ba fonctionnaire et ça siko tokozonga na grève pour ba sengi na gouvernement o ezali basa l'effort ba changer salaire ya ba fonctionnaire so ba améliorer yango vous allez maintenant parce que budget il y a RDC et Kokokate va changer salaire na biso voilà auto les la yangwana mais artiste basala comme ça bon commis se doit bazali ba ambassadrice ya mboka na biso ba pas mususu mais ba tu ba mi pesa ka mingi na niveau à sport mais o ya kitira mboka ba kibango ba bosa na biso. Merci en tout cas. Ouais, merci mon frère Okoloba on se présenter. Bon nga comme on a Rossi Ngilamaou naza comédien na théâtre national, voilà. Au salaire ni rôle le jour rien. Oh ben rôle est belé hein, parce que biso na bon biso ça popularité, ça classique. Le théâtre classique n'a rien à voir avec le théâtre populaire. Dans le théâtre classique, on a un combo mon côté, on a un combo belé par rapport à rôle de jouer les différentes pièces. Comme sur la pièce monsieur Robenga Arthur, pièce sur Robenga Jacques, pièce monsieur Robenga monsieur monsieur Georges et ainsi de suite. Pièce sur Rosa travesti. Donc comme un rôle mon rôle te benga stéréotype que bah non comme un rôle va bien un rôle wana tout le monde en plus bon c'est pas que je suis en train de le minimiser hein nos collègues nos frères nos confrères il y a peut-être populaire mais seulement bon ça mine na eloko entre maka mais biso na ndenge to yekola hein et ça aura plus un comédien, comédien, c'est-à-dire il faut jouer un rôle presque sur le monde, il faut changer encore quand on maman, coco, non. Aux coco, aux bandits, le mot aux l'écolier, aux voyous, le mot aux la table sous babino la gérant à hôtel, il faut nous rejoindre aux la sango, aux la travestine, aux homosexuels ou PD, il faut le PD combien en vogue. Oui, bon, nous on a populaire, mais c'est pas le seul personnage. Par exemple, c'est Beloko, le lot dans la PD, le dans le canal lobby, le dans la sango, le dans un motomo respectable dans un bureau. Je travaille dans un bureau. On aura plus qui PD, je vois. On a plus qui PD dans la il avait être dans la bureau. Na sala nyonso. Nga on a sala na beta PD bien na beta télévision qui PD. Obeni. Te no beta te. No beta te parce que nga lo baranini. Nga lo barana musanga na zana ngopo mona ki PD na nga fo futela ngombongo. Na salle au fait bon ça na salle na classique il y a pas mabonné ba ninga so sala beti na beta te ko beti na ngai o beti la ba fan na yo ba bala ndo na poto il faut ba ya parce que justement tu apprends à besoin ba yo karabiso ba futa biso ndenge sengeli au moins elle quoi Angelina Jolie je crois que c'est une grande actrice il y a États-Unis ba Brad Pitt ba Leonardo DiCaprio sur la bien émission en salle rôle tekena na ça c'est ça bon non sur le moment au moins ba tournage à film tout le monde na spectacle na salle tam ça one man show stand-up de Balobando foot mbongo il y a pas ma bonne en salaté il faut pas y avoir foot mbongo na salle on va s'épeler ba mon pas vrai PD parce que tout le monde va PD on a populaire na TV on savait bien mais mon maman na PD pe na va film ndenge zalaka au foot mbongo donc c'est un peu ça mais seulement na mukusa na bakaka pardon ba continuer biso ba yoka biso ça la bien tala passe na biso parce que nous pleurons tous les jours qu'ils nous écoutent qu'ils nous considèrent de manière donc financièrement matériellement tout ça on a besoin matériellement on a finance pour nous ça art et tambola nous travaillons beaucoup dur dans ligne mais seulement tout ça gratuitement presque tout na voix frère l'émission ça et ça penait en côté ça parce que nous avons la passion de ce que nous faisons il y a tout ça OK voyage après la qui nombre on aussi on sommes un artiste na siki famille na libota moi si ba na to maman ba parents na ke au fait na sali musala na remporté la prix ndesinga na 3e na remporté la prix Malakit 3e ça qui belé 3e Nabima 8e ça qui est belé Nabima 8e na remporté la prix et ça na bureau à déjà na biso parce que la biso ça hiérarchie moi déjà félicitations merci beaucoup mais le cas de l'ingranto connaît quand même vraiment ba continuer biso batala biso ça la bien merci beaucoup na monsieur Sylvain Maurice Macheke nouveau ministre de la culture et art lui quand même il est venu il est descendu sur terrain nous voir il veut voir comment nous travaillons il a été émerveillé épaté et après moi soit blog belé vraiment en réalité ça la bien merci beaucoup très chers internautes ce sont les aléas du direct hein si bon mon na bato ba les cas ba zonga bo comprendre que les émissions mon ba c'est belé tellement
artiste c'est basé belé tellement. Solana Bango, et je suis pas seul avec ma concert Vanessa Moussaou. Oui, tout le monde qui est vraiment chouka dans l'émission Nabiso. Et papa, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bon appétit. Merci beaucoup. Vous s'est présenté, papa, comment on est? Papa Mbongo Philippe. Papa Mbongo Philippe. Nazali, chef de bureau, chargé des personnels et des affaires sociales. Merci beaucoup. Alors, tu vois que ma maman poids. Moi, c'est ma maman Maza, papa Maza ngate. Maman Maza moi likita na bango, ya ko sepela journée na bango. Et puis intéressé sur papa. Bote so pembeni, bote so pas tous souvent biso esika moko. Biso pe toye, to ti bango maboko, ndenge to sepela bango esika moko elongo. Na ndenge tuni bango masolo ne biso nde basalaka. Biso za côté bureau administration. Discipline, musalita mamalamu, kimia, bolingo, makamtu kitoko. Merci papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne fête. Merci. Bon appétit. Merci. Bakisama lilobani. Ngai naza chanteuse na ballet. Comment on a? Kombo na ngai Chama Marie Jeanne. Salrani ana groupe international Léopard. Na ballet na yembaka. Yembaka bina. Yembaka benza. Na yembaka. Tinze moni yemba. Merci beaucoup, très cher internaute. Merci au Monagué. Et Zara Raboué, bonjour papa. Bonjour. Et vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Moningi Kassongo. Moningi Kassongo, Osanani Peo Salrani na ballet international, il y a Léopard. Ballet national. Ballet national à Léopard. Bon, Naza administratif, Naza chef de bureau, rémunération. Donc Makambo est allé Lifouti, salaire, Ngande Naza responsable de Makambo Sorana. Oui, vous êtes allé salaire, il est responsable. Bafouta Mara bien. Bon, Bafouta Mara, Tofuta Maka, Ndenge Abataleta, Zomonake, oui, salaire Nabiso, fonctionnaire, Ndekomoko, artiste Nabiso, Abenga Yango Sida. Oui, Sida Lingolo Banin. Les acidos et malades, salaire insignifiant, difficilement acquis. Il y a un Sida. Donc, tous les continuer na Sida, na bisoti de l'eau. Sida, salaire insignifiant, difficilement acquis. Il y a un tous les Sida de l'eau. Chaque mois. Tu auras que le Sida na biso chaque mois. Na banque, kuna so batini biso na access. Paye commis, monte commis de Zuka Sida, tout le monde. Mais tout ça, la demande que va comprendre Bisso. Artistes comme tel, des allés dans la compagnie artistique, et c'est une prime, il y a artistique parce qu'il y a un monde et ça là quand même quelque chose. Na Bisso pe na culture, tout ça na service mususu eza na nini na prime. Nous avons un salaire na bango et ça kaka ya muke, mais prime et ya kosunga et ça quand même quelque chose. Mais biso le quoi tous ont manqué prime, nous avons kaka tala bon par exemple d'abord biso ba salaire na biso. Boloba. Bozo mona neti mutale comme na $100 azate banda na DGT na se. Mutaza na 100 ndele za 130 000. 130 combien wana? Mutaza na 130 000 azate banda na DGT na se. Allez-y comprendre quelque chose. Boloba na gouvernement ni pas. Bon, atalaka likambo asunga biso. Lokola to ça demande que biso peto zwa prime, hein? Basunga biso na koto na moi prime ya pour soulager et ko sala biso bien. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de CNews TV. Merci beaucoup, Moni Moussa, les Oko Baraka. Donc, tout ça, maman Nabiso, maman Yaka. Bonjour, maman. Bonjour. Bonne fête de la femme. Merci beaucoup. Pourquoi c'est présenté comme on nani? Comme on a Wawina Lifeteke. Maman Wawina Lifeteke au Salranini. Na Binaka, na Bandako Bina Bandana 1975, na âge à 19 ans. Si les loyaux na voyagé mingi à peu près demi-monde. Demi-monde. Oui. Na voyagé à mingi. Ok. C'est quoi notre groupe na biso Léopard. Léopard il y a Léopard équipe nationale.
yo zanani waka juste artiste comédien ici te ndenge Léopard oyo ndenge Vita Imana ba nani nyonso ba lebetaka sangana ndenga nazali ndenge wana ba équipe ya mike ba ye to sangani nde groupe ya munene nde Léopard na biso bato to sali poto koma boy parce que yo za danseuse naza danseuse pe na créer ka ba danse na pesa ka pe ba cours nanga na pesa kango Amiel Moulofa NTP Pro nangi mais uko taxi mo pas mo mukete bana poto bala na ba mona tamo ba mo na nzemboni atela mo pas mo ka mukeka lokato ke bouger kaka atela nzembo obino yema même temps en tout cas milo na sala zela wazeli me zela na oh wana eza danse moderne oui ba noir américaine moko tozaki na États-Unis ye muto alakisa biso ba danse wana à partir ya physique eti na ndenge ekoteli biso mayele wana tozwi puisque tosali ba stage ebele na ba mindele oyo nyonso tu yango wana. Merci beaucoup maman Made mabanga kaka. Mabanga ete. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Ouais, naza Gauthier Business, artiste comédien. Oui. Na kina tala ba kulutu ya ballet national ba fêter. Le rôle ba sepeli ba fêter la femme ndenge ba lo ba ka fêter la femme. Oui. C'est fêter l'amour. Voilà pourquoi naza vraiment le lot en rose. Tout fêter na ba to la ça va juste bolingo. Yo poza na kati ya ballet national. Na sympathisant kaka. Mais na rendre trop au tala bango. Voilà pourquoi naza moko ba invité na bango lelo. Yo jouera mi rôle ni. Bon, nga pena na formation mindoska zo pesa na sala nyonso so singa sala neti libato mo na sali sala neti mbwa sala neti oyo lingi mon oyo sepele imposer ba na poto ba la no partout dans le monde entier mona tala tina glisser dans nga banane de stade ya soso za bongo ndi ba na poto ba tala ba sepela déjà. Merci beaucoup. Na sepeli na pesa bango kama mbote ba fêter bien sika bazali. Eza vraiment journée à bolingo. Donc ba pero ba mesara mo ba makofi et l'autre pesa ka conseil vraiment makofi si là. Pour te fêter bango te fêter pena bolingo quoi. Merci beaucoup. Na tout luka Vanessa Moussaou toko benga mama mindono to tune moto mo asuka. Question moko ya asuka vraiment. Et Vanessa oui kuna sinali biso kuna na riba pas Amiel Moulo Fabino donc de musique va nous balader CNews TV Vanessa okuboka mo elo mo. Oui, na pesi merci na ba union so ba qui tension na bango pour na kolanda biso parce que je te dis que to la partout dans le monde. Là je me dis merci na bato yanga balanda ngai ko balanda CNews TV. Je vous invite abonnez-vous sur CNews TV pour mon mambo bien mambo kitoko vraiment na pesi merci toujours na pesi ka merci na Amiel Moulo parce que a sacrifié vraiment énergie na belé pour la kosunga pour biso bino bomona biso de partout dans le monde. Merci na Célé Dubois papa social na pesi merci nanga na Roger Madiata na Adi Diogène Frida